Nouvelle en bref, vous êtes branchés sur votre chaîne de télévision avec Proverbe 30. Nous sommes déjà lundi, le 1er décembre. Nous allons vraiment entrer par le jeûne et prière. Notre sujet, c'est prier pour que le sang de Jésus puisse tomber sur la tête de nos enfants, de nos maris, de nos femmes, et que le sang de Jésus puisse tomber sur la ville de Kinshasa et le Congo entier, et que le sang de Jésus puisse tomber sur la ville où tu vis. Moi, je suis à Manchester, à Londres. Je veux que le sang de Jésus puisse couvrir toute l'Angleterre. Toi, tu es à Paris, aux États-Unis, tu pries pour ta ville parce que la Bible dit, priez aussi pour les pays où Dieu vous a établi. Parce que ceux qui sont en Ukraine, ceux qui sont en Syrie ne peuvent pas aller prier parce qu'il y a la guerre. Nous, nous sommes en paix, il faut prier pour la ville là-bas. Alors, nous sommes dans... je commence d'abord à justifier pourquoi nous allons prier. Nous sommes dans... nous commençons premièrement par 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneraient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, pourtant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Donc, la Bible dit que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont aller s'abandonner à s'attacher à des esprits séducteurs. Bien aimé, beaucoup de témoignage, il y a quand on va m'envoyer mangiste et tout, bah maman kalanga baba ndoki, bah tu vas pasteur on a tout baba ndoki, bah musicien bazo détruire bazo détruire ba chrétien, ba jeune. En tout cas, na zui ba appelé belé na solo na beti ya kofina jibe et puis suite na ngwe kozala. Ba yembi ba danseuse ba zali kuna ba msuwa zo benga bazo lela bolela te nzambe soka pesi nzela apesa pe ndenge ya kobikisa. Alors, awa, tozali kosenga na bino vraiment bokeba parce que tala lelo batu nyonso oyo bazalaka bandoki bakomi ba pasteur. Batu nyonso bazalaki na misala mabe na ba oyo balobi bakufi balamuki bakomi ba pasteur. Bible ezo biso bongo te. Bible ezo soki mutu akufaki auti likolo ye ata te bino ndenge ni boyoka ye te. Et batongo bayaka na maté ba témoignage ya kindoki bayaka pe koyela bino te ba sangwa Yesu. Alors mardi na repartager bino sur le secret des ministères des anges. Boye ba koza na posa ya kobelela ba ange o nzamba atia na service pour na biso. Alors ba te belé pe bazo te bino ba ange lokuta. Alors pourquoi bato oyo bazo bima na bondoki bazo koma kaka ba pasteur, ba prophète bakoki kovanda na bante bayoka ndenge masango ezoleka o frère na biso parfait kanko moto azotuna question yango parfait kanko atuni lisusu alobi et puis bapaster ebele okomona nde tobi jeune prière mais bango bazokolia na bango na bandako ya bamakangu na bango bazokolia na bango na ndako ya bamibali na bango na basi na bango bazo zwa bandimi bazo kotsa bango na jeune mais bango bazo sambela te bango mpe bazo gêner te eza mabe mingi balobi lisusu bouti kotala témoignage eza na mire parfait pe na mire nanga ki papa dia ngenda oya kimbangiste alaki ndoki apesa bato kindoki na fumbwa pe na makemba na nzela chiela. Alors bino oyo bozolinga kobima te na kimbangisme parce que kimbangisme ezali kindoki kimbangisme ezali sala mabe etali bino. La plupart bato balinga kosambela kuna bamisu baza ba inconsciente mais mingi bazali bato na misala mabe yango esengeli tobima kuna parce que bible ezosenga biso tobima kuna. Alors biso awa bana na nzambe tolobaki toza na jeune na biso nazokende otanga na Jacques 5 banda na 16 balobi Jacques 5, 16 balobi confessez donc vos péchés les uns aux autres
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria instantanément pour qu'il pleuve point. Et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alors, toujours semble la prière des andénis. Bon, bah, nous zoa, bah, oh, bah, dans Facebook. Bah, message dans la portable, il a dit non. Nous avons prière ni ça tout cas. Nous avons la makila maïe sur l'ikola ba na biso. Makila maïe sur l'ikola mitu na biso. Makila maïe sur l'ikola ba famille na biso. Makila maïe sur l'ikola ya Congo. Afin que plan surtout un monde de ténèbres. Oh, kanambe, na ba, armée na ya ba mercenaires, na ba Ukrainien, ba limba, zikisa Congo, et salamate. Peut-être au Sénat, makila maïe sur l'ikolo, ya ville au biso de Vandi. N'est parfait quand avant d'apprendre Lyon, à Océan à Lyon, Serge Chantal avant d'aller à Paris, à Océan à Paris, bah nous soutenons surtout Oyo, bah avant d'aller à la ville, nous soutenons, bah Océan à la ville na bango. Alors tous ces makila, au gros que nous ça là, mais prière n'a pas toujours ça là, ils allaient toujours gêner, mais toujours les abafouis, au lieu mbala, la rotoxate ya moubeso, donc au lieu mbala moubeso yali, au lieu nguba moubeso. Olia malala, olia bitabe, olia bafuinyo surtout oyo nzamba sala na ba shop zwango tokolia ngo. Alors na 18h okoyi komela ti na lipa. Mais toza na attitude à prier, prier na biso ezaka makila o sengelo musute. Makila ma yesu likolo na yo, makila ma yesu likolo ba na yo, likolo mwasi to baboti na yo, likolo ya ville na bino pe likolo ya Congo. Soki ozali mutu ya Congo Brazzaville, likolo ya Congo Brazzaville. Ce qu'on a dit Angola, l'Icola Angola. Ce qu'on a Congo démocratique, l'Icola Congo démocratique. Alors, ceux qui, aux alliés, na France, au sein un peu makila maïs sur l'Icola France, na Germanie, na Italie, donc, ville nos choses en États-Unis, n'est pas d'Alvéron, au sein na makila maïs sur l'Icola États-Unis. Alors, pourquoi tous autres les makila maïs? Bible le dit que makila maïs est sombi biso na masumu. Makila maïs est purifiaka. Makila maïs ezo pesa biso nzela encore ba na nzambe. Alors to la makila maïs est protéger biso et protéger ba biso afin que batu oya mitema mabe ba plan surtout oyo batu asoloka ba préparer ezwa ni biso ni bana na biso ni ba famille na biso. Tala lelo nomo bozomona ba ndoki nyonso ba koti l'église. La plupart ya l'église lelo est dirigée par les sorciers. Alors ceux qui ba ndoki ba koti l'église ba yete po nesemo ba poni ko kende na lifelo ba liko kende bango moko te ya mwana esika neti na Congo esika ndoki azo travailler makasi mingi ezana na église oyo to bengi kimbangiste oyo zomona ba ngenda bana na nyonso tupo papa Simo Kimbangu azaki prophète ya Nzambe asala mabete asalisa malamu mais mwasi abalaka na bana misatu bana wana yete nde bayana soloka na kati église kimbangiste. Alors, bah, pesi ba tuki ndoki mo été, donc sur 100 kimbangi se sont kota yon anzela, 92% baza bandoki. O nga nazo sa ndonga ko sana ngati, ba ba tabisa mabe. Alors, bazo pesa mo na biloko kolia, ya mo na kabatu nyonso ba na nkamba kuna basala ba accident, eza ba sacrifice basala. À part wana na église de réveil, ba pasteur mingi lelo ba ko bandoki. Bible ezoloba na tango ya suka na uto tango awa balobi batu bakokota na ba doctrine na ba démon. Batu bakokota na ba doctrine ya mabe. Doctrine ya mabe yali ko wanga na Yesu, wanga na makila Yesu. Tala lelo mama kalanga azalaki moyembi ya tango esi na tango mobutu mama kalanga ko salela Nzambe. Bato nyonso et qui prophétesse naye aya olobela mabala yemo na balate aya olobela démon aya robangisa bato et puis azo ransonaka bato bambongo partout tant on a dénoncé azo tinda basi mibali bafinga ranga tala neti oyo moko aza awa na kopesa bino nazolakisa bino ye azali lokola disciple na ye azo fingaka nga moete pona nini na dénoncer mama na bango wana. Alors azo finga nga moete
Zala luka kombo na ye, bokombo na ye awa, aza kofinga moyete. Kombo ne yango Daniela luta continua. Azo benga ndoki, Daniela luta continua. Liboso la kolinga nga, nazo boya, sikola ko fille moko, je crois que mon aïe wana, azam tabisala mabe, o mama kalanga tindi po, bebe na dénoncer bango. Zelana bimisana et nominé mounene po o mona fille yango, yo, Daniela, lutte à compter, yo. Zelana bimisana naïe. Ozo mona bazali, ba servante ya satana, o ba tindi bango, po na koya ko détruire basali na nzambe. Yango wana zo senga biso to, zala na vie à prière, tout la bato kobondela tout la bato kolela ekozala malamu zela nzambe azana biso akosala ya minene. Alors to zala bato mabondeli to zala bato kolukelonga nzambe ekozala malamu. Alors mwana mwasi wana komoni Daniela ye wana bomoi na bimisi ye azotinda bafoto ya bolumbu bafoto nalinga ye lokola na boyi ale akomi kofinga ngai. Jeune prière wana tokozala asekite mais tokolia ba fruit nyonso oyo ni fruit lia parce que ekopesa makasi ya bonde. Alors na kati ya mabondeli wana tozobondela mpona makila ma Yesu likolo bandako na biso po anéantir ba plan nyonso ya monde de ténèbres. Makila ma Yesu likolo bana na biso, makila ma Yesu likolo baboti na biso banoko na balobi prier aussi pour ta famille, tu peux aussi sauver ta famille. Tobondela parce que tomoni Denis Mukwege lobi na olobango ba américain bazotie poids na ba groupe nyonso tout oyo bato mabe o ba pesaki kanambe pouvoir bamoni ke Denis Mukwege yende akoyi kosikola Congo mais Kabila na bato IDPS nyonso na bato palu bazali contre ye na bato ngwanda mususu. Alors to bondela parce que bato wana nyonso tout baza bennemi ya Congo en réalité Tshisekedi tana esili asersali musala na yeto féliciter na nyonso sali. Je peux dire merci Mwanda. The time is over. Azasu na likambo osala te merci na ba révélation na ye. Ndenge moko pe na Tshisekedi Kamere ausale loko moko te et Félix Tshisekedi kutu mawatro parce que c'est un collabo et puis abala ba Rwandais. Donc espoir etika na biso to ba vérité. Alors to monde la Nzambe nzamba sala plan nyonso surtout o bazoni na ba sala ke batia guerre moko bi na Congo po Félix Tshisekedi akoma Premier ministre Kabila azwa son mandat 5 ans et kende na bisika bikauka en fait que Denis Mukwege ou Congolais mususu ya de père et de mère azwa pouvoir atia kimia na côté wana. Donc biso to sala 3 jours à prière to rebonde la ponango en fait que nzamba sala la biso. Donc to en contact na Facebook nanga Didier Formesongo bon bazwa ba information ba o maznza ba numéro d'abord na bontina. Donc to ça na attitude de prière na repesa no ba verset du jour. Tous en contact le 1er, le 2, le 3 décembre, tous en jeûne prière avec ma fouille, tous en là, makila mayesu likola mitu na biso, makila mayesu likola mitu abana na biso, makila mayesu likolo ya bamboka na biso, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, pe la ville oyo ya poto biso tovani, ikoza malamu. To banda décembre na prière, afin que plan non surtout accident. Afin que plein de soit mort subite, afin que plein de surtout il y a refoulement, il y a bokangami, il y a accident, il y a koufa, et ça la partage dans le sauté. Na pesi merci na support na bino, na moni engouement na bino, na moni ne bozo benga, na moni ne bozo tinga la message, merci vraiment, tala héros, déjà tout ça petit matin, 1h du matin, mais nazo continuer à travailler, puis bazo continuer à tinda ba message, et ça, et c'est nommé. Alors, na loba qui était, mwana mwasi oyo mama kalanga tindi po afingaka ngai alukanga makangu aluka koyisa nga po te musala nzambe kende bien te yeyo Daneli bomoni ba message nyonso awa tout eza benjir azofinga nga bokomona ngo botanga makambo nyonso to azoloba yango wana mais biso totika makila ma Yesu s'occuper na ye nga nazali mutu na ye kosa reno te nasala reno na tambola na mboka oyo ya poto bandakala na sama mebele na moni que tout est vanité de vanité na oki mongongo nzambe yango na loba na ye pona ko sakana batu te na ye pona ko sabusa batu te mais na ye pona ko sauver batu loboko na nzambe za na biso lendi ya lelo to za na attitude to za na verset to tanga Jacques 5 banda na 1 ti na 19 donc lelo mobimba to za na Jacques 5 tanga ngo banda na 1 ti na 19
na pokwa